Bois ma casse na défense, bois ma casse na changer ma version. Et comme ici sur aussi la salle politique, as politicienne pour bosser les marches. Réponse na bino ezali. Lelo, dans la NG officielle. Bon dimanche. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas d'être bobo. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez. On se retrouve après l'intro. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités. Oui, si la politicien t'es. Oui, si la salle politique t'es. Si koyo, intention on a que les 30 tout va s'arrêter, l'autre a les deux. Si j'ai silité, la honte. Son idée ça là que bon changer ma version. Ba tu ba bimi si version ana. Eza ba fan. Nde ba bimi si version ana. Si la politicienne te ba bakouk boleki si la zanani pour ba c'est la marche, ba tu minene bongo. Batloka papé lombe batunyo c'est un groupe simba ba osé la si la marche attend que qui mais pour bon monique marche échoué bon ami séance photo pique-nique marche de santé so qui si la salle à politique qui témoin bosé les marches exactes pourquoi est-ce que bosé là qui réunion boyeba qui depuis que la casa politicienne te boyeba ki yango boza ba ignorante boa mayele boza na bata mayele bato akoma ba français minene na ba réseaux sociaux bato ya ko sala ba émission na ba terme moko ba français faut qu'ils reconsulter dictionnaire si la salle à politique te pona nini bosela ki réunion bozela nanu nouveau départ yango yo si la bisalo après point final le roi rende ba koma phrase so comment tie point phrase e banda si que ça na lettre majuscule ba o batanga ba ebi nouveau départ bientôt affiche c'est lancé et ko inda mabeta tonton loulou là ils ka poto le to seka moi muke nazo continuer lelo dimanche boyebe ki asala la politique te po bisango après tango likama marche simbité ba séance photo e bandi et sili OK toza d'accord nango on est vraiment d'accord avec vous ce que bosela ki réunion pona nini raison ni no bosela ki réunion aza politicien te mais bozo reconnaître que aza grand bolongola ki na groupe pona nini ce qui azo peser te c'est bo tiaka ekate c'est beau tiaka ekate so azo représenter loko te pour banda luka bo minimiser sikolo kwa ba complot so banda ko ça les simbité président et le mba sundo libino botikali ba orphelin botikali ba orphelin botikali ko bana bitike papa s'est sauvé la peau à ça la politique te tondimi parce que réunion bosala ki obino bo télémaki les 30 tout va s'arrêter et tout bosala ki en sur base de quoi à ça la politique te oui mais bo fandele kombo na quand même bo salele quand même ba réunion bo pesi quand même ba idée bo sali quand même ba stratégie et ça na batu mususu ba na groupe Simba ba yebite ki baza da ba grand ceux qui vont toucher bango ka nde ba bimisi mapeka mais na bango mo ba omiyeba te bazo yeba komi sala te ba yeba komi pesa valeur te mais baza prêt à ko salir bandeko na bango baza prêt à ko salir baninga si la politicienne te maza comédien munene ya mboka na biso apesi art dramatique théâtre congolais valeur na mboka libanda surtout et pas ba ivoirien ceux qui vont reconnaître quand même ba film na biso koto eza grâce ba film pe ya sila autu kozwa trophée yango autu kozwa trophée ya meilleure chaîne YouTube na habité classement ne utu sila recréer c'est ba plateforme asika meilleure chaîne YouTube
Meilleure chaîne YouTube classe na sali classement wana bo taper la NG officielle bo tinde na pe trophée ngape na meilleure chaîne YouTube, meilleure chaîne YouTube les plus suivies na diaspora. Voilà, si c'est petit sous quieto. Aza politicienne te, l'histoire retiendra que bosalaka réunion, l'histoire retiendra que boinaka ye, l'histoire retiendra que bosalela eba voice, l'histoire retiendra que si la moko alekaka place moko songolo pakala bat basepelaka na vie na ete basalelaka eba complot, l'histoire retiendra ça. Admettons que bosala qui marche wana bolonga bolobani tolongi force de ba abakouk nde sali ke bat pe ba bangi pe bolobi n'importe ça la bat mususu to découvrir ba comportement na bango ndenge ba se comportera les vrais bango à partir à makambo asila, les vrais boye à partir à makambo asila. Ça la bat mususu ba manquer na sila respect na sima papé lombe na sima ba réunion ba na groupe Simba na CP na comportement Jérémy hein. Jérémy vraiment maman Nankai aza sage, il est très sage. Asangisi Bijou la reine, asangisi Mama Teresa atie bango na film moka lobi force na eza famille bota, force na eza les abakouk. Oui, mais entre temps on likambo bimaki pour la si la défendre ye. Malgré bat ba condamna qui est pourquoi est-ce que tant makabimaki pour na bela aloba kité apona ki azaki na parti prité mais place on azaki na makambo pour toucher ki groupe Simba. Tant bon s'attendre Jérémy aza na parti morobo, Jérémy aza au milieu du village où ekufela ki barezi. Azaki ne au milieu du village et puis atikali yango. Et puis a lancé message abi o ali kota la ngate a te désabonner. Abi bokanise nini. Bokanise nini. Bokanise nini. Bokanisa ki nini. Muto azarande bongo. Mais bino bo pesi ba position, bo manquer respect, bo sali ba programme et simbi te comme yo a politicien te, to que ne ko les marches sur base de quoi? Et sopi bino. Séance photo de kezongi, bo kanga ba photo, bo tambola bo sala marche. Na jemima konkonson ni pas ça qui marche. Donc bino bo zara niveau mona ba jemima konkonson. Et puis na bossa ni balobi mutu na sola ki na ya lobby. Nela kobeta ko lisola marche te pour marche zala kite tant ba bimisi kaka raisonnement wana tant papé lombe voilà tant papé lombe a sali voice de la gloire pour se débarrasser de la charge. Sera ya onde batwazo sepla na onde ala vie avi de la chou bata Congo nde bapesika message abi ne la chou tango papa lomba sali voice de débarrassation asali voice de délibérément. Malili za makasi leo na sali bina émission libanda ba pasa bote makele makasi na ndako abi ne la chou tango papa lomba sali voice de débarrassement, voice de se sauver la peau, il s'est sauvé sa peau. Tango siko bana Simba va se retrouver sans soutien parce que force na bango et fana ke pas président Elombe. Yango wana na émission liboso na lobaki que makambo nyonso te koma na niveau o président Elombe azo faire partir na étincelle ya makasi. Mutu mo ba komelenga na commentaire à lobby président Elombe aza muninga na ote. Oui, aza muninga na ngate. Je lui dois beaucoup de respect. Il n'est pas mon ami, mais aza collègue nanga. Na musala tanto salaka, non pourquoi aza collègue nanga parce qu'aza avocat. Confrère. Mais amuninga na ngate, mais aza confrère.
atangi droit nga pe na tangi droit toi ba confrère avocat de même. Donc na barreau to devant la barre devant le juge, s'il a son client qu'il défend, moi aussi j'ai mon client, on va se défendre devant le juge pour faire acquitter nos revenus. Voilà. On a français pour un moment linga les compliqué mais français on a setup par un mois bien. Mais comme j'ai un avis à donner, je suis libre de donner un avis. Le mal avec le Congolais comment que sur un avis na o isa contraire na o bango ba lingi, on te traite d'impoli. On commence à commenter n'importe quoi. Sur ma chaîne, je n'incite pas les gens à la finga à battre. La finga à battre. La chaîne est la NG officielle. Mais la chaîne, mon il y a vérité, art et diversité. Moi qui mi. C'est divertir. Actualité congolaise. Actualité congolaise. Na yaka nango na pesi ya vie na lobby si ya condamné na condamné sinon ilo na moni mabe naza libre tango voice de débarrassement esi esalemi o na lobe na émission na nga o eleki ke na lobby makambo yo soki président Elombe asoki kande asaki voice de la gloire, voice de se débarrasser des voice de soi-disant calmer la tempête ou asali que atiki bana groupe Simba à la portée des mains. Moi je me sauve, moi je sauve. Je me sauve parce qu'il y a les faits. Quand il y a les faits, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les faits? Les gens font sauf qui paie. Donc il s'est sauvé, à se sauver. À se sauver. À celui qui sauve qui peine à se débarrasser. Pas bala qui place on s'auto sali ango. Torozala exposé. Torozala exposé makasi. Torotika la iolé là. Ale baseli. Mutanga lobi abi. Nela chou. Soki basala ki atelo basala ki wana tel. Nga ke pesa mabe. Il a fallu kaka ke basala yango kaka parce que c'était un programme. Basi basala ki déjà que après marche, ceux qui aussi si marche, ils en avaient interview. Après interview, tu regardes au fond de la place telle. Si ko lo kwa marche ezala ki te me bat mususu ba ni la ba programme na bango. Ba lobi bon, ils ont peu opportunité. To kutana, to solo la. To lia mwa eloko, to mela ya komela, to zwa pe mwa tan ya kokuta na pe na ba fan na biso mususu sur terrain. Ale ba fan disko bito sala ndenge nini po eloko o esopa biso te. Ah, de toutes les façons si la paix a sala ka politique te. Na moka biso kuta est-ce que marche à politicien ou te simbara. Oto sa na Kinshasa ba enlèvement. Mikolo ekomi na ba enlèvement makasi na Kinshasa wana. Boso monde ata population asali marche. Na okaki fimo bazolo ba na TikTok alobi to so mara ande ba siffler. Na 15h to ando beta siffler pour gouvernement zo solution te. L'histoire retiendra que bo sala makelele po na sila na SB. L'histoire retiendra que bolinga ki bo kangisa sila chaîne na ye. L'histoire retiendra que bolinga ki bo obligé ye. Alobela ba ko soit disant ba lobela ka ba collègue na mususte. L'histoire retiendra que au nom de Sila, les gens se sont entretués, les complots se sont faits. L'histoire le retiendra. Asa la politicienne ou pas, asa la politique ou non, l'histoire retiendra que bo bimara na banda kuna bino, bo kendara ko kuta la quelque part pour marche moko esi bakate. Pour bo couvrir ango, bo melara secret bo kanate, bo fanda ka iska bo kanate, bo kataka ba programme ou bo fuke bo katate. Pour la nini, pour la boluka, bo tia mutu moko na se. Silence nde to komata. Silence toujours. Histoire si la oyo, na loba toujours na elle ne la NG officielle les aso na na loko mo ata na lobby ata na seki na suka na pesa toujours conseil.
naloba yango il y a un temps pour tout. Mutu na mutu ana ngonga na ye na moment na ye o nzamba visitaka ye. Eza na bato mususu basi ba visita bango na nzambe ba saisissa ba opportunité te. Siko bato mususu lokola basi la tango ba visiter a saisir opportunité, a s'accrocher na opportunité na ye wana. Azo bika nango pour le moment a bika na opportunité na ye o ya saisir. De deux, etanga mate mutu nyonso aza leader. Etanga mate za bato mususu neti ba Sankara. Afandika pembeni ya Weranson. Mais abongi na vie na ye, abongisi famille na ye, atangisi bana na ye, a vivre bien. Mais après na bato mususu lokola ba Bill Clinton, ba longa pe ba wera ba ki osala pe carrière et simba pete lope to beta appel sur la Bill Clinton te. Mais ça fait na bato lokola ba faire regola. Balonge pa ba wera ake ba kofi mais lokwa eza destin na ya ozala leader lelo abetaki pe stade pe simbaki et puis ba lokwa ba fali alonge ba mo pa kofi ye wana pasala pe ba warrior na et plein d'autres moment na yo il faut que ba ko saisir ango ba vrai visage c'est monani kimia pe je pense que kimia siko ekoti kimia siko ekoti tozo zela bato mususu o balinge bazonga YouTube concurrence zonga lisu makasi alemu sala nde siko ebanda na ebite soki système a trophée meilleure chaîne soki YouTube sonda na nga créer ngo mais c'est que sûr si la kaka mutu a gagné susu kaka prix wana a gagné kaka prix wana kaka to bunda nde na musala jalousie eza mabe. Jalousie eza satana. Satana ye moko nde zuwa. Histoire ya sila oyo eteyinga ke ata soki likambo ezali na yekola kobatela kimia. Kimia nde yango ememaka makambo ebele. Na zongi muke sima avant na continuer na lisolo na nga mutu oyo abengenga alobi abinela chou soki bakomi na niveau ya koloba que si laza politicien te po basalela ye marche eza que silence na ye nde bango bazo comprendre yango te. Abinela chou silence ya sila nde baza ko comprendre yango te. C'est-à-dire que bazo comprendre. Et moi ndenge ezalaka na ya déjà na ba émission na chaîne nga plusieurs fois. Tant makamba Gomez et yindaki awa. Tant makambo ebimaki kino si la futaka batu po ba fingela e batu. Na yela rabine émission moko ezape na chaîne na ngai que fiyo nani oyo o baswana mingi na Karino nani oyo na bosani kombo na azaka pembe boy jour ya festival ya Ans jour à festival à Ans Luzolo bazalaka na fille on a ba su komo azaka pembe boy fille on baswana mingi na Karine Mokonzi babenga ke mingi lokolo soki nkusu mais na ba vma komo te komo ne kimingai azara pembe bo ya mbenga ndekwa mai kalamba ebona yebi kombo en tout cas kombo ne pende kiminga penza naza na mote bo komela ngana ba commentaire bango mi balé na Ursule Pechanga ba tiaka caméra alobaki ngande naza vrai na yo ngande vrai fan na est-ce que futa nga mbongo pona lobela yo est-ce que futa nga mbongo pona lobela yo de deux ye moko Ursule tango bazalaki na Nigeria kuna lobi ane loko prouver mutu te po asi a jouer dana ba ivoirien a jouer pe na ba Nigeria o baza deuxième puissance mondiale na ba filmer ane loko prouver mutu te a réponda mais si la depuis makambo e banda si la tana bandenge za ki moi jeton boy atika la osango te ndenge ezalaki ba filmer mutu boye appelez moi soki nani yazalaka motema mes anges
elle reste concentrée, hein? Na o etali te atiaka monokote. A répondre à pété, kaki paka kokolo école à Joseph Kabila. École à Joseph Kabila. École à Kara. Ndesila à Kota Kuna. Université de Kara. Atika la ko répondre te. Ce qu'on choque wana bazui. Basali ba réunion. Basali ba programme. Jour en opé voice de la gloire et bimi. Voice de débarrassement et bimi. Ba papa masasi ba koti na ba conflit o. Ba ibata mutu na ngote makolo na ngote. Po yende mutu. Abimaka. Attitude de papa Ngaloufar. Et prouver biso à suffisance que ce n'est pas tout ce qui vient avec le caméra. J'étais parti visiter tel. J'étais parti visiter tel. J'étais parti visiter tel. Ne bato bayara na ba caméra te kende basala te. Ngaloufar, ndoi na ngai Ngalula. Ponga pe na université, zabi ngaka Ngaloufar parce que mon nom c'est Ngalula. NG là c'est Ngalula. A petit témoignage ici là qui a joué gratuitement na SB. Pour abi mwana na nga na kozwa mbongo na maboko. Mais lokwa ya zaka mwana akia coopérer na maman. Si ko musu bazubi tout na ba question te pourquoi est-ce que bazwaka te? Pour papa Ngaloufar, abeti lisolo ana je crois une année et demie passée tout 2 ans passés likambwane les cas. Pourquoi bimisi yango siko? Parce que fandele bolamu fandele na motema akoki suko bomba bolamu wana te. Ya onde mon frère Michel Bakenda. Hein? Na kokite ay bakundeni. Bolamu ele kebele na zude ni na kotanga moko sima mosusu na vinanga kasi na kokite opo ele kebele. Bolamu ngo ele kebele. Donc papa Ngaloufar a kokite abombi su bolingo te, abombi su surprise te, abombi su tutabit kana de verser na loba na bimisa ngo batu ba mona mokile yoka aussi la salelanga. Mais mutu moko e bien ngote ça pe na jour moko oncle de Zabakouk na pesio bisou bisko zali kuna atindela nga vidéo garçon moko boye azaki malade na hôpital si la bisalu a assisté ye apesa ki mbongo na biloko afuti na hôpital ye utayebisanga na tindeli yo ezo dépend na osoko sela ngo émission de mam salinga na ete alinga kana ete ko mituna question soki yo ozwaka te pourquoi soko ozwaka te pourquoi? Point d'interrogation. Il faut des fois se remettre en question. Si des gens autour de moi bazo se retrouver pourquoi panga, pose-toi des questions. Et osa malam. Si la politicienne te, si la za muta gouvernement te, mais si la za artiste congolaise, si la za actrice congolaise a réussir qu'on se démarquer pe atiki impact na génération na ye alobi si ba comédien nyonso comédien oyo koloba ki alobi te na mambasi les alokuta alobi si bango. Je pense que le débat o eza clos mbala sima ata si la te mutu mususu o bango ba kolinga ba sala eloko ba komi remettre na question ba c'est parce que mutu o aza sima mutu abatela ka bato bisu baza protéger na bato misala mabe bisu baza protéger na nzambe. Mais ya nzambe eyebana kaka wata bobundisi mutalongara o nzamba simbite. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Mutaza politicien te, mutaza soki nani te, mutaza soki boete, mutasala boete, mais bon réussir ko troubler binemitu. Kozang Sabino Pongi, Kosal sa papa nae, le message de débarrassement, le message de l'acquittement, pour la sauver, assez sauver la paix. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.